Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Michou Mbembele. Soko landi vidéo nanga oyo. Peut-être que ebi na makambo ezoleka, peut-être que te. Mais soko landi vidéo nanga oyo. Soko zalaka na vie de prière ya makasi te. Comme na vie de prière. Comme prudente. Bakisa sous prudence. Soko zala déjà prudente. Bakisa sous degré. Mikolo nyonso oyo salata ba 2 semaines internet ezoningana na kombo na yo na sepeli na oti komona otie na compte na yo ya TikTok okokisi 10 000 abonnés na YouTube bakup bapesho force na 10 000 wana bakoza pe ba fan na yo mais la ndo bara 90% eza bakoka lelo bakoka bakozwa défense na yo mais lobi soki omilengeli te okozala soit mal accusé soit exposé. Esalinga pasi na okoma place bolingi bokomana esalinga vraiment pasi na décidé na lobela likambo. Michou étoile na ye na lobango toujours na vie na biso nde tobota makambo. Tozala na betape misato na vie tobotami. Il faut to régner. On a bien la projet. Parce que on a histoire bayebi na déclin. Il se peut que na moment vie na yo okomi na apogée. Alors pendant que vous en apogée, des bitumbeya qui délai. Jusque là, prévisate me batu baza sima ya vie na yo. Baolinga coûte que coûte. Basambwisa yo. Objectif est que Michou asambwa. Michou Mbembele tango makambo ezo yinda oyo autaye ko kotisa jeep ya kanda otila bino vidéo kota no vidéo natila bino wa botala. Ça c'est mon bonbon. Oh bonbon. Mami watananga bouaki jiba somo ya kanda au 2025 hein.
Au 2025, Zoua te na muninga. 40 minutes juste. Oh, Bombo. Otali moi so komisi nzambo ini satana. Oh, Bombo. Tsika no ne vate na jeep na bisa sika Bombo. Non, bien. Bombo. Bombo na ngai Bombo. Bombo bouaki jeep na kanda. Beau travailler dur s'il vous plaît. Beau tika jalousie, beau travailler. Eh. Bomoni video wana nde Michou akotisaki jeep wana azalaki na mosusu nayebi marke azalaki na honte on alandela bavia bato te nasalaka kaka oyo eza déjà na réseaux sociaux so boremarke elongi na ngai eza vraiment na esengo te oto namona ye video wana okaya vraiment mawa mingi makambo nalingi naloba sikoyo no nabandi kuta ata sigen te nakoma wana naoki vraiment mabe. Michou asala na société ni à part théâtre asala na compagnie Michou abima na famille nini amwana politicien amwana ministre aza lokola bana ya mwasa JB to JB donc aza lokola bana JB te amwana kamere te. Mais Michou akotisaki jeep wana oyo eza mpe ya liboso te po Michou aya théâtre azalaka déjà na motuka atambolaka makolo te théâtre ayaki yango mpona azalaki na passion ya kosala théâtre nde ayaki kosala théâtre c'est-à-dire que azalaki na vie na ye déjà oyo bandaki komene avant aya kokota na théâtre azalaki nango déjà mutu nyonso na théâtre comédien nyonso azotémoigne na monoko niki Michou azala respect même ntango alongwa epa dinana asala émission oui mais ezalaki kaka mpo affirmer que ce n'est pas sila nda benda ye nda luka sila kofanda na ye mpe pasila acrée mpe badega te bakambo ebandaka kobanda kaka ntango ndika azalaka mais après mpe sila nango na nde makambo euti kobima bo. Michou akenda poto banda biso toyebi ye tomona daya na États-Unis tomona na Dubaï tomona na France akendaka na ye kaka je crois lobby Michou a publié une vidéo où vous en avez la vidéo. La fille de course là, elle c'est Gloria, fille de course. Celle-là c'est pas aussi fille de course. Fille de course ça va. Vidéo là, Michou a publié qu'en na butu avant tout là. Na tant to la muki, to coûte déjà ba page. Basi ba bandi déjà koloka ba publier Michou quoi ba publier fille moko boye bozana na posteler binongo bozana lukango et bon na posteler binongo ozela na lukango na téléphone na voilà ozela oh na ba message ebele. Voilà. Dans le la bino photo on est voilà moi sur batena photo Michou na si balobi ba bleda chou matière eza boye mama bijou oyo bozomona aza mobali ya Michou ye mutu apesaka Michou bambongo wana apanzaka soki Michou aye Paris akotaka libala epa mama bijou oyo parti de ezoya page yango naboyi kofula yango mais batie bongo donc c'est à dire que mutu moko afandi parce que ba page bafutaka bango mutu akoya neti nga boye nakoya naza na likambo na nga nalingi
na salir mutu moko na oya na futi page mbongo na bio chelanga beki ya page bazalaka na babone ebele aza comédien tosambwisa ye batie mutu nyonso ozoluka yeba source ya mbongo ya Michou naote koloba awa Michou aza en compagnie nini ana société nini ya ye nayebi te mais apparemment elle n'a pas une société Michou aza na famille riche papa na bango azalaki na mbongo to papa na bango aza na mbongo nayebi te so papa na kufa to aza vivant nayebi te en tout cas moteni nga rigueur te nayebi via Michou te est-ce que Michou hein baa na famille ya mbongo de façon que so alingi asomba jeep po bomoni ozomonaka eza new abisango te baza nango te c'est-à-dire que ntango oyo akota théâtre akozala peut-être na mobali na ye oyo asokipaka na ye bien na Congo wana bana baministre baza na bambongo mopusu oyoki bambongo oyo mikonzi na biso badebosaka bondima te mwana ministre nayebi po biso mpe ngai mpe nga na niesi na nga abimaka na mwana ministre baza déjà bafiancé kala mingi te bakobalana elle est vraiment très bien posée trop même ka nde bongo na Michou nayebi mpe azaka bongo avoyageaka mpe me mobali yango abala te aza mwana moke abala te mwana moke soki alingi asombela asombaka bana mbongo papa na bango makolo basombeli aza fiancé kaka pour ne citer qui celle-là donc na Congo na poto eza mwa pasi tokutana mwana ministre moko boye eza mwa pasi mais na Congo kokutana na un bon tonton dans les quarantaines pour Michou ndenge aza na kolingo mbala 40 ans aza mpe marié te mais aza stable financièrement mibali bakongolais nesa bino vérité moni mibala bakongolais bakabaka nga la fin na mboka libanda naomona ndenge basud africain baolanda bakongolais mibali na biso bakongolais mibali na bino bakongolais bakabaka biso mibali na biso bakabaka te un congolais un bon tonton congolais soki alingi yo eki aza nango apesa yo c'est-à-dire que Michou aa na source ni momo bisika oke moto wana akipaka ye bien sikoyo bato lokwa bayebeli Michou position te bato bakozala bayebi bato baza peut-être cercle na ye mais Michou ka cercle no wana oyo oyo bayebi makambo na yo osalaka bandaka deya kosala bankete na yo mpo bato baza nsima ya vie na yo mpo baluka babimiso na réseaux sociaux to mutu aza nsima na oyo osala force na yo babimisa ye na réseaux sociaux objectif eza bongo nakende kutu mosika te parce que moni nga nasalaka na nga te oyo nazwaka na nga biloko te ke oyo nazwi te ke oyo nazwi yango nazwaka oyo eza déjà Michou atongi tellement confiance na babone na ye na minute oyo Michou n'a pas de problème avec les gens et on a baki pour le moment bato baza na wana bazozwa défense non na likambo zala kaka bongo pour objectif ezali babebisa réputation omoni na tie photo ya Jibe pourquoi Jibe azose retrouver na photo na nga na miniature na nga na kombo na ye ezalaka ke oyo Michou abimaka na Jibe confirmation eza te Jibe wana omoni Michou nango est-ce que bana Jibe baza na Jibe wana bon peut-être bolingo asombeli mwasi na ye moto aza na projet ya kosala oyo bolamu te ya kosinvestir kati na yo te c'est-à-dire que moto Michou afandaka na ye aa na projet malamu mpona ye botala sikoyo bacommentaire balobi boye
Oh. Eza lisusu JBT et comme Maman Bijou parce que version ya libosé mara JB. JB. Mais ça, c'est la version de JB et comme sous haut. C'est-à-dire que, tout le monde bazar on a la saison, le kabasa la ka yé ma bé. Moi, na bato. Kozwa eza problème, kozanga eza problème. La kumo kasko kanda. Kozwa na mokilo eza problème, kozanga eza problème. Bato susu, bao, balobi pourquoi bolingi kobebisa ba réputation ya bato boye botika ya Bijou Kimia avandaka na Kim ayebi mbula kenda poto te mwana mwasi o Bijou bango balobi ke ya afandaka na poto ye nde mobali ya Michou afinansaka ye asalaka bo mais kaka na bacommentaire wana ebimi ke botika ye Kimia avandaka na Kim ayebi kumbula kenda poto te donc c'est donc que na réseaux sociaux soki bato base décide basala yo mabe babebisa réputation no basala yango na necle d'œil sikoyo bato mosusu balobi ya Bellevue nde bondimaka ya ye nde bozoboya place wana nazorépondre nango Bellevue aza na bato oyo bayaka bazotémoigne babiki nga na bima na Bellevue omonaki mwana ya fe Dadidi Kambala te mwana ya fe Dadidi Kambala ye moko aya alobaki na misapi ye moko aza victime abela bato ebele pour ne citer que ceux-là aza na bato batémoin na bavictime na ye. C'est pas la même chose avec Michou. Avec Michou, il y a des personnes de mauvaise foi qui veulent détruire sa réputation. Va coller étiquette à qui lesbienne tellement tu vas comprendre. Moi non yo azabo Michou zala prudente vu tout le monde dans le théâtre yo le monde est tellement méchant. Batu baza mabe baza ebele bakobeb sur leur réputation en un clin d'œil. Makambo eza activé mode de destruction et comme en action. Michou sala attention. Pourtant ekomi déjà boy bapimisi photo boy. Non seulement photo à moi la mwasi et bimi déjà na réseaux sociaux. Vous avez vous allez na ba relation. Vous la rappelez bien. Mais balinka peut-être va détruire relation wana. Balingi peut-être va détruire. Nde basala ki mwasi ya Doudou Soupu. Ndenge basala mwasi ya Doudou Soupu. Mwasi ya Doudou Soupu pe to mona pe mwasi mobo ya bima pe. Yete mtapema ba bimisa mwasi mo kazaka mwasi ya Doudou Soupu. Parce que ya mwasi ya Doudou Soupu ba voice bima Doudou Soupu ayebi. Mais à Michou, les gens sont en train de chercher. Kaka wana ka nde tozuka ba réponse. Tokende musika tem. Ce n'est plus JB, matière ezate. Maman Bijou azarana Congo, ça data ba 4 ans qu'elle n'a sous pototé. Dès le bino comme ça basta bino pe hein. Bon, yo kasko commentaire bino pe bozwa eza vinaye matière eza mutuna makolo sia. Mutu mso répondre na c'est eza vinaye ce que ezala ki Bellevue nde bosele yango ba émission. Non, tu peux expliquer bino ya Bellevue za ka mon côté na Michou. Bellevue za na batu ba république nga na bima na Bellevue. Nga na souffra, nga iboye. Ba victime ne bazali. Ya Michou za ke une jeune fille de 26 ans qui a une voiture comme ma cousine Daniela Bongongo, ana Jeep nae, abimana mwana mukonzi. Yemo passa à Kambongo nae. Par contre, Michou, na théâtre, ils ont patient. Peut-être que ça les chaînes, peut-être que vous avez besoin de mbongo oh non, 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 yemo te na ba rôle à jouer. Mais mbongo Michou za mbongo théâtre ti. Bino pe boluka ba Maman Bijou na bino apesa bino pe yami cauchemar na bino.
Il y a un qui dit que Michou pour le moment a tellement bien à ma fan que personne ne croit à ça. Personne ne croit à ça. Moi aussi je ne crois pas à ça. Pour toyebani na Congo wana. Na Congo batu ba kufa poka ala tarabien. Michou revoir entourage na yo. Tiba ko sa photo mama o. Ekota na page. Eza problème. Eza problème wana nde matière o ekoboma moto. Bino pe boluka ba mama bijou na bino pe ba pesa bino mbongo kilele eza matière te. Boluka mususu pardon. Wouh! Basali couple kitoko cité de belles filles. Na préféré nanga mama bijou manque faire. Botika vie na ye tranquille. Soki akosuka na nzela kaka ye ya bino wapi. Etali biso na nini eza vie na ye en tout cas congolais na kolanda ba vie ya bato champion ye ebebela ye eningisa ye ya bino nini ebongo mobali etali bino na nini pas de problème tolingaka ye kaka bongo bajara ba commentaire o Michou ezolakisaki Michou aza na soutien ya bato baza pembeni na ye. Problème n'a pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Lokuta, ya bijou azalahanaki revoir matière. Baninga bazobota bana binoka ba problème mawa. Elongwe jibe comme sous maman bijou, congolais. Passoir makambo wapi en passant Michou ou rien. Ils a problème té. Elle au moins elle a sa maman bijou. Et bon bino. Yasikeza actualité o esimite Michou fille de chance le corona ngoto sali ndenge nini na oyebisa yo mutu répondre kaka na oyebisa yo eza na bato mosusu basalema aosouffrir te libaku aza na moto asokipaka ye tala oyebi basera kala même basera ngo mpe kala te mpo il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil na minute. Pour la nini. Ils ont la batususu. Bazala rapport à zoa. Il faut ça la boy. À quoi souffrir. Mais la motususu suffit qu'à doit téléphone à bengi boazu. Nous avons ça batususu sont des montés. Ils ont la mutuko bouchon tambana misusu. Ti akufa tambo na mutu kamingo wana te po bisho abimisi mbongo na poche nita sombe te basombeli bato mosusu bazaka na don bato mosusu bakabela bango facilement bato mosusu bakabela bango facilement te mwana pendaki aluki penda azwi te misusu bazalaka bali mobali ya mbongo osele tout misusu bazalaka il faut baconstruire richesse wana na mobali misusu bazalaka mwasi aza nango déjà mais asali mobali mutu na mutu ana ndenge na ye ayela na mokili o nzamba lingela ayela c'est comme ça bato mosusu bakomi na oluka bijou ya vie na nga meilleure réponse bazwi et pas Michou eza vie na ye ya belle nde ezalaka vie na bino réponse wana kana zonzemino ke ya belle vue batemwe bazali bijou ya vie na nga aza wapi félicitation ya mi moto atika internet na défaut. Oui, parce que bazo luka, baye ba source, omoni mutu ne loko. Comment nazo comprendre te, ou luka baye ba source ye loko wana azu ango wapi. Je ne peux pas tambola na Jeep. Non mais c'est pas dans la Jeep. Attends là, je crois ça rappelle la Jeep. Ba te be na théâtre, baza na ba Jeep na ba. Attends dire na pas dans la Jeep na. Ngapu nanga moneti en Afrique du Sud. Totambola na mituka. Momona ke sud-africain na mutuka nazo ngato gratter te. Tel que mutuko na Congo. To ba jeune fille batambola nango. Momona na Congo mituko ba mona ka aweza luxe makasi na Congo ba mki ba otambola nango. Des personnes mon Congo na vraiment vraiment mbongo est circulé tellement de manière moins informelle que
c'est facile yokanga $20,000 $25,000 kosomba jeep. Mais ah bah le belé que kosomba ngo boité prouver biso il faut défendre na banque. Il faut défendre na banque. Non si t'as ba commentaire to ka bwana. Yi azana maman bijou na ye. Ayez des mamans bijoux dans vos vies. Tondimi kasi et après félicitations à maman bijou chef ou nous t'aimons. Tala kindoki ya congolais aye na matière mais azana d'information incohérente mawa. Merci madame pour l'éclaircissement. Éclaircissement nini ki maman bijou wana azalaka na potote. Maman bijou azalaka na ye na Congo. Problème ezate yo pe linga ya yo maniki ye pe azana France. Abile pa linga maniki po maniki pa azana France po apesaka. Po nini po la minute yo Michou akendaki poto. Abetaki tour na poto. Qui chasse ba histoire. Mais bijou avandaka na Kim et non à Paris. Alors, vérifie bien information. Tout moi donc si moyen wapi. Bazalo kuta makazi ya bijou à salata 3, 4 ans, 5 ans en akendane sous potote. Ah, donc Michou n'enga kiana ke libala. Bine pe bozo ba boss lady apesa bino kasi. C'est plus JB piane comme maman bijou. Eh, bokodoka. Toujours comprendre souste, batika mwana batukinya pardon. Et l'ongwe JB na soi-disant indien. Oh, indien pas zalara. Oh, donc là, il dit que indien pas zalara na liste en haut. Oh, franchement, bijou nani Michou, vous avez fille de chance, hein? Vous avez peine la fille de chance, indien. La fois passée, balobaki, né là, aux côtés la Michou, atekaka Linda alingane koteka te. Nane emission ke koteka dio sepesaka résultat moko. Nane emission ke koteka nyo sepesaka résultat moko. Na tu ko expliquer awa. E koza na moto abandaki ndumba asalaka lelo kote. Muzala moto mususu asali kindumba na ye. Atongi bandaku, asombi mituka, afungolisi ba société. Mama ya Alexandra, oh batu ba fingi wa aza deuxième bureau. Na ki deuxième bureau ne mobali wana alingi ya kutina mwana 2 ans. Azui kombo na ye. Apesi mwana ana. Atangisi na ba meilleure école du pays. Atindi en Afrique du Sud. Asisi classe atindi na Canada. Ce qui incident ya kité. Moi nana ngazala na bel avenir. Et puis ça me lie à travers mobile à maman entre guillemets deuxième bureau. Chacun de nous a sa propre histoire. Vie à mon mystère. Non tu koloba awa. Mon ici là, il suffit qu'à soit téléphone nebo. Aslebi coucou le zava coucou. Et moi on a une mission. Toko sale la ngobe mission et belé makas mona vraiment qui régner et muso ata sali bongo et ko pesa te lokote et ko pesa ta résultat moko te ya 0 c'est-à-dire que la grâce là on porte ça en nous ya na basi muso atikala ko sala te na vie na mobala salela nyonso de A à Z. Mutu mususu ka alliance kaka boy fo yemo ka miluka latela amiliesa. Mutu mususu na mwa sambal basala na bakado. Yango na attend que parents il faut ko pambola bana. Tango osuka mwa na mwa so bi mama yo sala te mobali nda osalelo. Na création mokileza ki dongo. Mobali des fois sale la moi si ka le onde comment o ba conjoncture mboka moi si pas luka. Na kala basi bazo luka te mobali osala o yela zolia. Nga mama wa botinga atikala ko sala te na vie na ye. Non papa na nga za retraité mama biso aliaka kaka. Bénissez vos enfants. Na lobi te que nga na ebi via Michou te. Mais na zape na preuve te que Michou a te kaka. Ils appellent interdit te koza na mobali azo soin na yo. Ata na bali te.
qui porte son melon sur ligne à faire voyager c'est et c'est interdit. Sauf que monde alelo et ande na bato N Pro Max yango zo sala bongo. Mais sinon ils ont interdit. Michou revoir entourage na yo. Objectif ezali ba bebisa réputation na yo. Ba sambu sa yo. Ba kole eloko. Monde oza bongo sushi ya vie na yo. Réputation no na me bebite eza clean. Lokolo bandi ko briller komi na apogée ya vie na yo. Miso bato etali wana. Bazo utiliser ka oza na ngo koma contre yo. Zala prudente, revoir entourage na yo, mi batela. Batela pe bato baza na tout autour na yo. Batela pe oyo, moni bénédiction a bomba ngo. Réseaux sociaux et détruit bato ebele na nde moko kosakana te. Yana basi mususu grâce aux zana ngala benga ngo chance na benga ngo grâce. Grâce aux zana ngo bato mususu donc amwe impossible. Mais yo zawana. Mi batela. Mi bomba. Zala prudent comme le serpent, aime comme la colombe. Joseph a tekama likolo lipamboli na ye moko. Isaïa perda Kiyaya. Mais Isaïa qui droit na ye. Lipamboli ozana ngo bomba yango. Batela. Kotike loro morote. Et à baby sa place aux ali. Nzambe pe a bomba yo. Coucou à tous les Nélachou, les Nélakeurs, les Nélove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Balimba lukabaye ba source ya mbongo wa monsieur Sika Zwango. C'est à côté ndakanganga. Bolingi binebo ki okota ndakanganga. Pourquoi kolandela ko ba source ya mbongo wa mutu Sika Zoyuta? Vous avez vraiment passé. Vous avez besoin de promotion et de publicité, il faut contacter nga. Vous avez na chaîne YouTube, vous avez na problème, vous avez fixé un copyright, community track, contactez nga kaka. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye! À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table. La présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.